le kana poison hein. Test pe zali ba oya kati pe ba yebi na bango. Donc eza ba prix à payer hein. Ya mutu oyo bazongisi na mokili ayebi ke aza na mission ko sala to ça nini. Mais tozoko baka sukumela bakisi ya nzoto. Mutu pena va na katikati ya mandala la bo makuku matatu. Mo mandala lo ya makuku matatu. Est-ce que bena mutu si akufa na ye? Bolingi su bobo maezala. Basobele. C'est l'oroté kolonde mobateli. Ngana na ngai moto nzambi. Ate kiti na se. Bankulu balokota na se batomboli likolo. Et c'est l'oroté. Tokufa na bisote eleka. Ngo. Akende kepe esika wana. Nzoka te bango basa arranger ke baya ko bomangai. Oyebi ke batelanga déjà poison na mariage ya ye lekinanga masamba et tout ça na éviter tirelo na inatira kinga poison. Heureusement merci papa linga abatanga kombo na été. Merci na papa soko Rolanda Borsolo na politique naza reconnaissant ouais papa mon père Bukavu. Asalisa kingai. Donc nazongi mutu. Soki te ndekuta émission to sali yango te. Ndenge na komaki donc lokola micro na yo wana et puis esquelette. Donc na eleka mais pour nzambe kaka auto sa biso soki nzambe te donc moi été. Alicia bakoko na boya kolobela bato ebele. Pour na yebi be émotion ya basongolo pakala tala kana linga mutako boza malamu. Imaginez bavandisanga 3 mois et quelques na uta Congo ya malili poto malamu mais na ye na mboka na ngai kaka bandeko ya ngai. Bon tozoko bakaka komela ezali kisi ya bakoko. Ya bandeko. Donc à quoi sert rocher la mutu poison yo poza na nzoto yo po kufa kaka. Nyo se futa maana se nga na zolo banango muta olo na ngwa kubuka. Dizate ke non na lobaki yo okozwa nini soki nzoto nange zatete okozwa lifuti na yo. Nyo se futa makana se o mutaloni yanga bukaka nzete ba matera ba kitelaka. Soro lingi basala yo malamu sala pe mutu malamu. Voilà bandeko. Vraiment eza moi passe na bato bazo sosolate na ngonga o ya bayindo ngala zo ko bosala o ezali musala na ngai na kokoko ba okabola eloko oyo te ya poison mais na kenda ki penza bandeko na koma ina souffle ya suka donc o ezala kola ba poison ba chame bolamu futa ka bolamu malamu te pe futa ka malamu te tozokoba ngo nazokoba ka musala na ngai. Ya, bankulu bakuba osala. Ya yandeke. Ndoleka to lando est important. Ngo. Bato bazoke no sambela Jésus Yesu. Israël bazo bombarder ngo Yesu azawa pe pour défendre. Oh Yesu azaka mwana ya Nzambe biso to sambela ka chaque dimanche Nzambe ayokela biso mawa. Nzambe ozawa pi Israël. Bombe bazo zo kutina bando saleza maseki ba musulman bazo beta bango baboro mboka Jésus mais bino na Kongo ozo bomba nzoto dimanche na ke église na ke kosambela guerre na yese kutu nzambe bandato bandoko senga ya beta bango kara siko yebisanga siko yo zo kende wapi dimanche okay wapi ozo sambela nani muto yo sambela kana mboka naza même capable ya ko défendre mboka na Jésus bazo bombarder mboka na ye ke ye zonga kende mboka tu ba bombarder angaye ba Kinois et ba Congolais ba komisa Yesu comme lokola travail na bango journée nyonso tongo bala muka Yesu Nzambe boyebite boye bakandete so boye bakabotala makambo zeleka kuna botala ndenge bazo bombarder mboka ya Jésus. Boyoka ba bombi ndenge bato bazokima Yesu siko azala po Yesu il est ressuscité aza ressuscité mboka na ye bazo bombarder kuna zozela. Ouais, bataki diba vraiment. Ya bien bozongako
etongama na mokila molimo to na mokila mosuni kasi kende kokola kolela ezali te bozwa visa bokende ezali na mokili ya invisible te bokende kokamwa eza kaka na se bokende bambriema bana Israël Dieu da balayama Isaac à Jacob bango kuna bokina ba chrétien bokende kobunda ba passer na mna bazo loba guerre wana ma croire biba yebisi bino te pa ba passer na bino ba Moïse ba bunda pona ba Israélien Nzambango aza juste ba le beza juste mais ça ya ba Israélien alingi ba Égyptien te mais azolo ba na bino aza juste yo pozwi kaka moyindo olobi ke note nzambe wana aza yanga ya molimo Israël ezaka ya molimo basala filme na se ate makambo sengeli balakisa bino bazolakisa bino te mitala oza na loposo nini pourquoi oyo kuna bouddhiste oyo musulman oyo kuna chrétien awa mona on dirait aza na nzela malamu azo dénigrer oyo aza musulman azo mona aza na nzela malamu azo dénigrer oyo aza crétin azo mona aza malamu azo dénigrer bouddhiste mais en réalité bozo salaka baumbu na bango po bolongwe na kibobino bolandi bango tala oyo lisusu akoyembela ata bamama beni te ya Goma te oh tonto Kidiba pena baporomo bafaux poro bafaux jeune tout fina Jérusalem tout ni ata Jérusalem satapata banza yamba koboya to kondima bandeko ngonga oyo bokomona ba makamu susu ekolata batu musu bako perdre o ezali comme dans maîtrise bako craquer bazebede bapilate bakombola biso oyembela ata lumumba te oyo ezaka kico rate te oyo mama mayinda na mboka Jésus bazobombarde Yesu azalaki yankati ayiba ata mabaya ya père na teka makambo nyonso yo mwana nzambe yo wana tolobi yo nde mwana nzambe yango wana olobi donc azali susu mama nde indiscipliné ale batangisa bino Yesu na ndenge musomoni mboka bayanke ndenge bazobombarde yango nzambe oza wapi olobaki bino bolobaka o Yesu mwana ya nzambe tata na ye aza wapi mboka baobombarde boko ndijo bombardement Yesu mboka na ye bazobombarde yo oza na RDC ozosambela mpo osala nango nini bamiyibi bacommerce bapaster ya lokuta ne toyebi bino bapasi le temps bolekisaka bato banyongo bofutaka lendi lelo dimanche bokokongola bongo mboka Yesu bazobombarde mbote bandeko ya Kongo dia totila na bandi bwa malamu nga na malamu makasi ebende kutopete na bandi pe bino pe boza malamu makasi ezanga bino mamekelamu na ekolendisa pe kokabola oyo bankulu batie kati na biso babiso oyo bankulu si balakisi biso ba oyo kati yanga parmi ya kati yanga na solaka na talisi nga biso omoni mwa boye parce que toza na kati ya rotation na ndenge bakita na biso balobaka donc ndenge bazoloba bino na ndenge akodia changement de climat tozozongela kibobiso yango mama mokeli azongisa ye po azongisa mokili ndenge mokeli akelaki yango suki nanga oyo eswaka bato mingi ebandeko bomona na sebonde boye eza kaka ke na explika yango nazaka trop agressive na ba bouton na linga ba bouton te voilà yango na bande yango po na vuzulaki ba bouton quoi bandeko ngonga weza ngonga bolingo botiango na misala moyindo nyonso bisika bozali na ba libanda mboka ya ba Kongo ya malili bosala ke bosangana yango ndeza mutu ya na biso nakanisi lisusu nde nazosola na bino tata Vemba tanga benga natalisi nzeta manga
abengi kutu mwana na ye ya kotala ngabi te kotalise manga te azotala tala manga ngabi kotalise manga te talise nde nzete ya manga. Voilà bandeko awa toza na réalité leti bakita na biso balobaka mpona kosusola toza na bosolo ozomona bosolo bose demande bandeko comment na mboka Malili de janvier le 1er ti le 31 décembre baliaka bamanga eutaka wapi eutaka epai ya songolo pakala ezalaka na basaison sikoyo bokanga songolo pakala bakadia mpemba bakoko banzambi na biso okinzambi o bakoko yango bakufa koko yango eza yo nzambi yango eza yo zongela kiboyo linga ndeko na yo yeba oyo nini ozosala yeba esika nini ozali mpo ndeko tala lelo oyo Israel makambo oyo toyebisaka bato bamona yango lokola biso nde soki ndenge nini siko lelo bayindo mosusu bakomi kosenga nde bolobaka kosambela mpo Israel ezala malamu mais Israel yango ekozala malamu kasi die kuna mutavandaka ti die azalaka kuna bandeko siko bozosambelela ye bosambelela Dieu mpo nzambi asunga ye ndeko lelo ozolinga ozala traître ya songolo pakala oyebi ke okose recarne tozongaka eloko asika eza te bamakambo ezosalama lelo bomona Israel wana ndenge na bande koloba Israel guerre ebimi sikoyo te botala na video ya se eza banda kala ya lokola na mboka na biso ya bayindo awa basala beni na bango donc po basacrifiaka donc innocent eza babindele mosusu baza malamu koleka bayindo mosusu bakoma batraître balingaka bandeko na bango te bakomaka kobanga banga parce que mundele soki oza na ye bamindele mosusu oza na ye même na métro même transport yo okoti ya okota te azobanga kaka yo. La nature même nous enseigne parce que babanga nature bayela biso oyo ezali illusion oyo ozomona ezosalamaka na kati ya nature mais balongola bato na bonature na bobango ndeko ngonga yango oyo ntango yango oyo tozopusana na ngonga moko oyo bamisusu bakokose supporte te mais nature kaka moto ekosunga yo. Imaginez oza libanda mboka ndenge oza na poto kuna ya Mali donc Congo ya Malili quoi po so toza na Congo ya moi nalobaka Congo eza mokili mobimba. Voilà babenga biso ba ancêtre na bango babengi mabele ya bayindo berceau de l'humanité bayebi tina ya oyo balobi donc race mère ezali yonde mutu mama oyo obota ndundu na ndundu babota mundele tozokoba koloba pe tokokobaka koloba mais bozana misu bomona bandeko bofinga babiso po tozongi na kibo biso ngonge koki mokela lobi mamekelamu zonga osala oyo osukisaki na nzela bozo kokoba kofinga bozo kokoba koina bozo koba nzoka tango bozo sala ezaka bobino bino kaka nde mutu bozo komisala bongo oyo bozo finga ebimi na munoko na bino na donc oyo na mabanzo na bino ekomami na maboko na bino eza ngai te eza bino moko botambola malamu bolingana bosangana surtout na ngonga oyo bandeko oyo balingi luzitu ya bakoko ya banzambi ya bakokololo na biso tosangana bandeko oyo bandeko balobaka l'air est grave mais ezali gravité na ba oyo déjà balendi sami eza gravité na ba oyo déjà bazana bakita na biso nde balobaka baza déjà bien préparé po bokomona ba milimo oyo ya surnaturel ko se manifester na banzota bato omoni nayebisaki ndeko moko tango même pas théâtre ya ba PD ezalaki mais tango ba PD bakotaki na théâtre zolakisaki makambu oyo songolo pakala se déguisa comme na kaka PD eza réalité ko salama donc solo nango ezobima na nzela même ya bato bayembaka bato basalaka ba théâtre bato basalaka songolo pakala ezouta wapi uta wapi omona même babar bandeko bozali bana mboka bayela biso babar bayela biso ba église
bayela biso ba école mais tala ba école na bango biso nde banzambe biso nde tozosala ba marketing oyo esengeli tosala te bokata yango mitala oza na loposo nini. Pourquoi oyo kuna bouddhiste oyo musulman oyo kuna chrétien awa mona on dirait aza na nzela malamu azo dénigrer oyo aza musulman azo mona aza na nzela malamu azo dénigrer oyo aza crétin azo mona aza malamu azo dénigrer bouddhiste. Mais en réalité bozo salaka baumbu na bango po bolongwe na kibobino bolandi bango eza même kodia o bobengaka code na kati ya Bible balobi nzambi alobaki soki bolie kaka mbuma wana bobebisi makambo na bino. Bokomi mona bolumbu ezali na deux contextes botika na lokola pamba parce que na ngonga bokoma kolata bilamba donc tokoki ko définir yango na lolenge wana. Voilà babiloko na biso moko bamindele bazoyiba or baza bakitani na biso nini ezangi tozala na bango elongo mais bango bazozwa biso lokwa bawumbu bazosala créer baguerre ezalaka ntango nyonso. Moyindo za makasi te mpona kosisa guerre ya Beni. Guerre oyo makambo basalaka na Beni wana makile kitaka eza nzoto ya Yesu makile ya Yesu. Baza bato ya makila boyokaka boza na matoyi boyoka baza bato ya banzoto bandeko nanga. Donc baliaka banzoto ya bato zongonga na yo banza yamba koboya toko ndima bandeko ngonga oyo bokomona bamakamu susu ekolata bato musu bako perdre oyo ezali dans maîtrise bako craquer tuna bandeko boza kuna libanda mboka boyebi bomona stress euta wapi nga na yebaki stress na parti ya libanda mboka ngakambo kuna solango na bandeko mususu ba divorce belé salami na bandeko na biso na Congo ya Malili pona nini eza race na bango te mwasi na mobali basanga na ba multiplier mokili bango bazali mibali basi ok ça musale pa koko moka mwasi azana mobali na ye ya mwasi donc comme les lesbiennes ndenge moko idem na koko ya mobali azana mobali na ye aza mwana mobali mais obengi bango bakadia mpemba te ozwi kombo ndoki odiaboliser yango ozwi kombo koko odiaboliser yango ozwi kombo oya nzambi odiaboliser yango en réalité tozalaki na malamu boya malamu te zonga na kibolamu zonga na bosolo zonga na bolingo ya bandeko na yo eloko nini ezobangisa yo tala lelo ba jeune bakoma kufa avant est-ce que bozo se demander de pourquoi ba jeune bazo kufa avant bofingi bakoko bolapide bango bo ignorer bango mais bakoko na bango bino boyebi to sukolaka bango baza ba PD baza ba lesbienne bango ba kadia mpemba te kaka ya yo kaka nde arande kadia mpemba tozonga na kibo muntu motu ebando sala loketo kaka te bota e multiplier kibo muntu esala yo linga ndeko na yo zonga na kibo yo misalela esika ndeko na oteka nde loko oyo eza yo ya kibo biso pondu nini mbwengi nini somba yango longwa na hamburger longwa nango bokasi ta na lobaka boye YouTube azo sepela YouTube oyo ngai oyo bato ebele balanda yango ndeko bandeko nanga mais basalaka nini omwa bakangi bakrono na bango ba vie évoluer te po bato bamona on dirait batali te bato mosusu balandaka babeze bamona ke eza nango na utilité te tala eloko nini okotala lelo na réseaux sociaux ozomona ke biloko bamemela biso e endormir bato eza kaka baeglise eza bakoni fuanti tufi na bango tuniata bango kiboyo oyebi yango te koloba oyo ezali ya yo langage na yo ozoyeba te ozoyeba te nini ozosenga donc nde koloba kosambela ozoyeba te ozoyeba te ndenge nini ozobondela nani tozoyeba te lelo sikoyo nga na yo nga nazotalisa yo bakopesa bato bavisa ebele babenga yango enlèvement bakende ebele na poto mais ntango bandeko mosusu bazoréfléchir nazonga mboka na ngai Congo ya moi mpona construire mpona développer bandeko effort bozosala kuna otosala kuna so tobi tosala na mabele na biso ezala ndenge nini énergie nini oyo tokopesa na mabele na biso
est-ce que opesa rappel de kono toli tango tindela ke ba papier ba tcha ba couleur o bobengaka l'argent o eza agent ya mundele o ezo contrôler ba misusu opesa bango ba toli ketala biso boy oui eza ba misusu bazondima ba toli yango te na balibana mboka o bozali bazokanisa lokola boza donc bobuka ka ba papier ba tcha ba couleur na ba lokola ndenge mange ezali boy mais sikoyo ndeko na ngai na okamwa bandeko na okamwa na batu mususu omona penza bakomo finga mabele ya Congo mutu mususu penda komine ko finga mabele ya Congo donc ozo komituna est-ce que mutolo na ye bakunda ngo penza na mabele oyo ponzoto eza mabele boyebi yango ngai te mutu natika ki maloba wana maloba ya bakoko pe bakokolo na biso batika ngo intact mutu alongola ngo azate pourquoi mutolo no kunda ngo na mabele pourquoi nzoto no bakunda yango na mabele mabele nde mokonzi tokutaki mabele ndeko mutu susu azo minimiser mabele ya Congo boza babwani ate soki ata mayele oyo donc ba actualiser bino intellectuel intel ba biso oza intel oza français oza yote oza intel oza anglais ozoloba anglais ozoloba portugais oza yote tu n'es pas toi selon ba français ba laksaka bino eza te ndenge ba o ba kodi o ba kulu ba laksaka biso ba o total sakabino bo fungola misu mabeni ni sikoyo ngaso na lobi yo za moto nzambe oza na nyonso ndeko ba sepelaka te ndenge nazotalisa yo butu moi ba kolesa ba traître ba olukanga bandeko kasi bankulu bango bazongisaki ngai na mokili oyo na molimo pe na mosuni bandeko oyebi ke tango ngai basebele ya bayebi makambo nazolobela bino tango nga nalongwaki Angola bato baloba na nga yo mtu wana de bagnole rafko to pembe na ya mwindu mobali na osala na babenge pétrolier asala na mai ya osimba lokio donc mzimbu ba papier batia ba couleur azosakana nango bokende su poto zaki na makanisa ke poto te na Angola tongo ba Monique Angola donc race Angola kuna ezo bato kende tale ba bloqué mais biso to mona kango avant mais or avant wana bankulu balobi kende po ba mibenga ba missionnaire kende pe donc devancer déjà ba PV oyo biso tozala ngo kati na yo esala na mboka wana po bande komsuba oya obongo tomba bisinga na zonga te pona nini tozonga na kibobiso siko ezosala songolo paka la pasi pona nini yozokasa bango bazosepela bosepela te bon bazoluka kaka kibo muntu ya mamekelamu meme minzoto ebotaka nango ngana ko banda ko bima ngai pe batu bakoloba lobaki yango pe bozoyoka vend de billions vend de milliards ya ba américain bandeko nazotalisa bino na sima na yango tango babiso to kokende États-Unis batu bakomo benga na bosani te na pesi Sarah le beau Sarah na tanga taka kombo na za na Angola soboke tuna ya za réparateur ya ba téléphone nash congolaise akoyebisa bino pe bato ebele na ba misusu tozala na bango kuna bayebi baloba tango yo longwe mesikoyo batalisaki bato bamsu ba okanga bango pona kolanda ba matériel et puis ezali kamba forcé te ezali kamba ko précipité te po mutu na mtana tana ye mutu na mutu sengeli asala o bankulu batinda e soki sengeli ki oya zala kuna zala soki sengeli ki oya nini zo ko empêcher opo ya oyo yandeke wow dazala na bango bakela mu nani ko ya kitoko taninga sukola siko mabela boye ba sachet nga sukola ndenge nini atabino moko bandeko bino bokanisaka nini mokili eza monene eza ya batu nyonso ya mutu nyonso ye pas ekelamu ngo voilà na bandi bomoni ingeta voilà bandeko bozomona na 2030 tokosala bo eza pona ko bande bino pona kokosa bino en réalité bayebi bazolinga nde bamema yango bozoka na uti koloba bazopesa bato ba visa bakokende mais boyeba yango pe natalisaka bato soki bomoni kobima ya bapoto ekomi cher par rapport ya bato koya
boyeba yango eza bilembo déjà ke bazolinga bakanga batu mais na ko développer makambo oyo na video mosusu na lendisi kaka bino bandeko bozala mingi na mpeve ya kolinga kibobino ya kozala toujours na elikia na esengo boza na suscité bokanisa tango nyonso malamu mon père et ma mère sont mes parents ndeko na ngai nini susi boye nini makanisi ya malamu te tia makanisi ya malamu elata nzoto na yo voilà tozala tokozalaka tango nyonso tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango ya Kongo tokosamaki mingi tocholamaki mingi likambo na tango na yango oyo tango ya moindo ngo. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.